Maboko pembe. Pachi. Parce que Fatih n'a jamais tué, n'a jamais volé comment il va se briller par une gestion orthodoxe, la bonne gouvernance. Abomate, Azar zéro virus. Comme vous le savez, Dozo 4 avec les aventures politiques. Les militants, les combattants de l'UDPS ont pris l'assaut, la permanence du parti pour vous montrer que Félix Tshisekedi, c'est un candidat qui a la main propre. Il n'a jamais pillé, il n'a jamais volé, il n'a jamais ravi la femme d'autrui. C'est la personne qui mérite bien pour diriger le Congo. Félix Tshisekedi, victoire. Maboko pembe, makile zona maboko na bisote. Ayibate, abomate, ayebi kutu maramba ba fausse commune wana te. Maboko ata souciat, ata conteneur a pamba, amona yango te. Maboko pembe, angelu. Asalate, na la paix, asalate. Toboi, lokola salate, ndeto la pas de machine à voler. Asalate. Ndeko Eliezer, mwana kolo lupangu, magazine tokoli wapi. Te toza combattant. Tolati boye pona relaxa ke maboko pembe, motema pembe, abomate, asala pe esika moko boyoka te ko bakanga ata souciati ya pamba. Na robota mana okola na ye atikala okende yango te. Même na bureau quartier ba convoquer été. Tolati pembe boye pona relaxa ke to ekokende kotika candidature ya mokonzi na biso mwana mboka Fachi otobengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na seni pepe mbo laksike mokonzi to ketika na seni akamba Congo lobi azali maboko pembe azali sans tache sans virus bana mboka tango ba voter Congo ko ma sans virus comme ça mboka oyo ngeli biso tozali IDPS lit na biso la non violence to koyi kotika candidature ya mokonzi na biso Félix Tshilombo Tshisekedi tokokoma totiki mokonzi na biso na loyembo na kimanioso pe to baluki tozongi. Alors problème eza to konotika mokonzi na kati ya kimia peut-être que PC komi nango ndeto lati boye eza déjà symbole kitoko do bana malamu Félix aza mwana malamu aboka mi kitoko aza bien éduqué par rapport aux autres présidents mususu to kotika on kati na kimia pe tozongi na kimia mobulu eza te. Maboko pembe, Mbote mwana mboka te musulman te biso Congo ezali état laïque et puis parti na biso ezali parti laïque na ba chrétien na ba musulman na ba bouddhiste na ba tofumuki mbangu bango nyonso tu bazana kati ya IDPS c'est-à-dire IDPS ezali sans frontières. Lelo sine ya pembe ezali sine moko symbolique toko tambola boyete sans kozala na sine ya pembe eliko banini
mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo le candidat maboko pembe ayiba te aboma te azwa mwasi mutu te ayiba mbongo leta te asimbaka asala rébellion te azwaka munduki pe te ayebisaka pe mutu te ke tata na mama bomba mwana na yo oyo akobima kokutana na ngai azwa pe mwasi ya mutu te asala eloko ya mabe te achangea pe nationalité te yango tobi boye symbole na biso UDPS pona kokende kotika candidature ya mwana mboka Félix Tshisekedi il faut tokende biso nyonso tuna elembo ya nini ya pembe oyo eza signe ya campagne maintenant tobandi campagne te mura azala te biso to na problème na mura te ba mura ba congolais ba rwandais te baza ba tanzanien te baza ba soda ya RDC bango nde bakokengelaka président Félix lobi ntango azokoma chef de l'état yango wana lelo babandi nanu entraînement ya kozala mpo ntango ya kokoma chef de l'état baya sikoyo pembeni po eza wa entraînement na bango babandi nde entraînement lelo batala déjà mokonzi na biso oyo alobi yeyo donc biso to na problème na mura te tokokende na kimia tokodepose candidature na biso na kimia tokolanda itinéraire na kimia tokozonga na kimia ni casse ni destruction oyo tokomona meko simba telefone na mutu beni tokomona ke batindaki ye tokangi ye topesi ye na la police asala mosala na ye biso toza bajusticiable te tokokangaka mutu na malembe topesi na la police biso moko balider d'opinion lokola tozali awa tokoyeba ndenge nini na koencadre masi na biso jeunesse oyo nyonso tout bakozala bien encadré mpo baza bien formé bayokelaka président so président alobi bango nyonso tout bavandi nia et place Félix Tshisekedi mwana mboka azali mobulu ezalaka te 18-1-4 boy qui meurent avec maladie incurable. Combien des enfants à l'école, ça devient remarquable. Tout ça, ça montre qu'il y a pour le nini qui sont. Combien des diplômés sont dans les coins pour faire les discussions. Ça montre que chez nous, il n'y a pas de boulot. On fait des études comme si on est dans un boulot. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires. Journaliste ya solo, journaliste ya vérité. Mwana ya chichi, ba combattant. Bon voter na belé, bon voter na mko. Même na classe a trichaté. Maboko pembe, voiture a trichaté, a violaté, a ibaté. Même chef de classe a trichaté. Maboko pembe. Ça devient remarquable. Tout ça, ça montre qu'il y a pour le nini qui sont. Combien des diplômés sont dans les coins pour faire les discussions. Ça montre que chez nous, il n'y a pas de boulot. On fait des études comme si on est dans un rouleau. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires. Mais quand ils sont là-bas, toutes les paroles sont tombées par terre. Qui sont pour, qui sont contre, c'est leur habitude. Nous tous on connaît. On n'a pas besoin de vos biens, nous avons besoin de vie sociale. Si tu trouves ça normal parce que tu mets une vie spéciale. Dans vos paliers des provisions en plein des listes. Regarde ce que nous mangeons et mon frère, mais ça c'est risque.
À cause de l'argent, dans la rue, beaucoup de prostituées. Si ça marche pour toi, et mon frère, reste là où tu es. Kotangana pasito komi wapie, Koliana pasito komi wapie, Misala ezate to komi wapie. okima yo okima mboko yo bona eto boma bino bona eto bombana bona eto bombana bona eto seta bona eto seta bona eto seta bona Je le répète, zéro virus. Zéro virus. Zéro virus. Peuple de Tchéyo. Non, 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 il n'y a pas que ça. Oh. Ce que moi je demande, c'est bon. Vous voyez d'abord niveau mobilisation là. Ça dépend de ça.